Bandeko balandi canal Kin télévision, télé vérité, mbote mingi na bino, pe bonne année, baebanso balandaka lolaka ya mwasi na tombeli bino mobu elamu. Na émission na biso ya lelo, toyambi bongo Mama Thérèse Kapinga. Azali bongo, premier vice-président, présidente ya ANADEC, Azali P, chef de travaux na ILK, Azali Lisusu, présidente et coordonnatrice, il y a ONG CDHF, Mama Wanande asepeli lelo kokabula na biso lisolo ya enrôlement na kati ya lolaka la mwasi. Mama Thérèse Kapinga, mpote mingi pe boyebo na bolamu na kati ya lolaka la mwasi. Bonne année na yo parce que bandambu le bandi to monanité. Bonne année, bonne année, bonne année. Merci beaucoup Mama Deo, merci mingi na sepeli lisusu lelo ko ya kokuta na lisusu na yo na kati na esika oyo ya yo msala. Merci beaucoup, bonne année pe na yo pe longo. Merci ozali wana pona bino. Na kanisi bandeko batali bomoni invité na biso ya lelo o toko kabola lisolo o etali enrôlement. Émission na biso ya lelo o to lo bato ko bela mingi enrôlement to motuna pe ko banda ya liboso e ko zala kaka ya enrôlement. Mama, enrôlement e banda ki le 24 décembre. Yo si osali devoir na yo ou osali na mti? Mama Deo na sina sali devoir na ngai. Devoir na ngai en tant que d'abord politique. Et sengeli na ngai politique na lakisa exemple. Na lakisa ndakisa epa ya baninga oyo ba mama misuso bazolanda biso ke ngai Mama Thérèse na kendeki kozwa carte na ngai ya enrôlement. Na memeli bino pe bilili bokomona yango ke na kendeki penza ya solo ti na ndaku oyo babengi ba centre ya enrôlement na kendeki pe kozwa carte na ngai ya enrôlement. Donc ko remplir devoir o ezali devoir civique pona congolaise nyonso pe congolais nyonso. Merci Mama, mais TV za radio te ezape mala o mingi ndenge o lobby o memeli biso bilili toko senga na réalisateur na biso atinde la biso bilili wana to mona yango balandi pe balanda yango poto yeba ya solo Mama kokisaki devoir na ye boy. Très content, très heureuse d'avoir accompli cette mission qui est une mission civique pour tout Congolais, toute Congolaise.
Et cela me donne le droit aujourd'hui d'aller aux élections, de faire tout ce que je peux avec cette carte. Parce que c'est cette carte ici qui va me donner l'accès même d'avoir le passeport, qui va me donner l'accès de voyager, qui va me donner l'accès de faire tout devoir civique. C'est pour cela que j'ai voulu aujourd'hui être accompagné avec ma base pour que je puisse accomplir ce devoir qui est le devoir civique de toute Congolaise et de tout Congolais. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Et puis la qualité de la carte. Bandeko balandi nakanisi bino baso bolandi ndenge mama na biso Thérèse Kapinga akendeki kosala devoir na ye a s'enrôler eza lisusu likambo ali kukumate bomoni bino moko nde akendeki na centre ndenge azalaki accompagné na bato ya parti na ye nakanisi esengeli na biso nyonso tokende kosala yango puisque eza très important pour na biso. Mama Thérèse Kapinga ba plainte ezali ebele par rapport à ma bongisi ya enrôlement. Qualité à carte, bato bazako se plaindre. Lenteur ya capture, bato bazako lela. Ba bureau, ifungwa makaka na ba retard. Ordinateur, kaka moko na kati ya centre wana. Ukanisi nini? Mama Deo, na évité hein. Po mukolo onga na kendeki. Bomoni binomo na bilili ke na kacha centre wana na bureau nga na kotaki machine zaki mon côté parce que tant nga na keneng na zaki accompagné avec une forte délégation biso nyonso tout so aki carte d'enrôlement le même jour donc to sali à peu près 25 minutes batu nyonso nga na mimaki plus de 50 personnes bazaki enrôlé ezaki te ke ono to kende kinde bazolo ba to kende nan to sala nanu na ba na nini na centre la bino ezalaki wapi na Maker na Yolo oui maman peut-être na centre wana nde mozaki occasion nango mais na ba centre mususu ezaka na Yolo ordinateur ezaka moko bato bazo sala mulongo mulai bato bazo lela soko ke no sala enrôlement il faut oboma journée mobimba okolamba te okolia te okosanelo moko te osoccuper na bana te okozalaka kuna ti pokwa pozwa carte yango nga nazo biso mama Deo nga na moni yango te nakoki kondima makambo nga na moni te parce que oyebi kokende kozwa carte bambula nyonso tout okenda ko se faire enrôler ezalaka il faut boma ngunga tata moi 2 heures du temps 3 heures du temps parce que kokuta mulongo mais ezokende soki komi na moment na yo po okoti na kati ya bureau po osali carte d'enrôlement et on se faire enrôler alors nga na komaki na umelaki pete po na kotaki pe batu mingi te to koti na batu na ngai to bandoko sa bango ndambu bazui carte pe to bimi alors ndenge bazolo ba makambo ba image ngai na mimoni kaka na kati ya photo kanga moko au moins que eza changer obimi kokote rien kaka ndenge na nazali nde bongo pe ezalaki donc seulement que na bakarte oyo ya liboso na oyo ya mbala oyo eza photo ezobima noir blanc mais oyo wana mususu banda obima en couleur donc différence ezate pota nga na tali na mimoni omoni pe ndenge na lakisi yango wana nazo mimona nga moko te na kati ya ordinateur ozomo apeke ezelongi na ngai donc nazo ebate ka mususu na babisika mususu po nga na vivre yango te moyen pe na lobeloko nga na vivre te ezate donc l'antenne pe ezate. En tout cas, maman, on a sali 25 minutes avec 50 personnes dans le biseau. Parce que vous allez présidente et à parti politique, makambo belé, peut-être en wana bayamba qui rapidement. En tout cas, je ne pense pas. Konga na yaki le quoi congolais nyonso. Na komi pe wana, na kuti ba policier na ba ko se batunda mundambu. Maman, kota no koti na 5 personnes oya vandi awa to vandi biso nyonso to oya remplir koto na ye tout ça to leki na machine donc na yebite mindondo ezalaki na ngote. OK bolandi mama Thérèse alobi côté ya kendeki na Maker na Yolo
azwaki na ye mindondo te, azwaki mikakatano te, machine ezalaki moko te, lenteur mpe ezalaki te. Mama, mbala oyo tokoki koloba ke ba mama bakozala ebele comme ba candidate na maponami. Ya solo parce que d'abord na innovation ya loi électorale. Et puis si lokumu mingi na mama. C'est-à-dire quoi? Net biso tozali ba politique. Ba na kati ya innovation wana basali ete soki na kati ya liste oyo bakotinda na kati ya circonscription na bino soki basi bazali ebele baza au moins 7 sur 12 par exemple net ngai na circonscription na biso ya Funa ezalaka na 12 sièges soki net basi bo aligné basi baleki 50% donc 7-8 liste wana ekozala ofele bokufuta caution na ngote selon innovation ya seni parce que toboni na bambula mususu basi tozia ke ebele na ba parti politique. Mais pour pas pesa penza occasion na moi si penza akende ko se prononcer pe na maponami ezalaka moi passe parce que nayebaka te ezalaka nini parce que toya kebele tozalaka mingi na niveau ya base mais ce qui est comme ici ko pona ko za ba poste ya prise de décision na kati ya ba parti politique basi ba komi ko se rétracter donc akomi ko zonga moi sima oye wana uzana mayele ozana makamnyo so tundenge mobali azali mutu ezali otanga classe ozana diplôme siko yo ko bandozonga sima pourquoi? Parce que parti politique ezali bisika otokenda koyekola ndenge nini gestion ya mboka ezali. D'attendre bozo kota na ba réunion bozo sala ba critique ya ba actualité et tout ça mayele ya mutu pe na ndenge ya politique ezomata. Alors nakanisi mbala oyo na innovation wana ya seni pe na ba parti politique misusu ebele basi ko tia basi pe mwa mingi nakanisi mbala oyo basi bakozala mwa ebele na kati ya ba candidat oyo bakose prononcer na maponami oyo ya 2023 ekozala malamu 2006 2011 2016 lelo 2023 carte électeur yangonde carte d'identité mokolo nini RDC akozala na carte d'identité wana ezali motuna oyo faut kotuna bawe oyo baza ba gestionnaire biso to yeli banda na puisque oza politique kasi yango ngana zo koyebisa biso to sala ka mikolo nyonso tu makelele ete carte d'électeur ezali carte d'identité te esengeli gouvernement a doté na population na ye carte d'identité makelele obiso to sala ka lokola bayi politique yango wana metango baza koyebisa biso ke bozela tozana makokite ya kokende kokota kuna pona kobeta bango fimbo koloba ke biso tolingi kaka lelo donc RDC biso tokokanga munoko RDC ezali na interdiction te yango kutubala oyo na yokaki masolo na bataseni koloba ete dokola babimisi ba carte oyo d'ici là tokokende na identification pona et donc ezali mbala moko identification ya population po population aya kozwa carte d'identité. Bon, toko tala, mais entre-temps, biso en tant que politique, toza ko continuer koloba. Musala na biso ezali ya koloba ya ko dénoncer. Tozali koloba. Mama, mboka nyonso donc ba pays ebele, baza na identité na bango carte d'identité ezali. Pona nini RDC mbula na mbula, RDC ezaka na carte électeur, kaka carte électeur, boye, ko imprimer carte d'identité et sengaka mbongo ya mutu ya ebele ou bien sengaka nini yango Congo eza na carte d'identité te olobi yango ya solo esengaka mbongo ebele parce que il faut bandana na recensement il faut recensement et seulement bayeba d'abord congolais toza au nombre de combien ceux qui basilisi recensement après wana sikoyo na bato nyonso to bazalaki recensé bazali na kati ya banque de données et nde babandi siko ko imprimer sikoyo ba carte d'identité ezwaka pe mwa temps ezwaka pe eza kosenga pe mwa misolo mais na ndenge biso tozali kosala ba lobbying chaque fois tozali kokende kosala makelele pa ya ministère ya intérieur o azali ko gérer population nyonso bazali ko mettre biso kaka ketozela
soki basilisi bakambu oyo ya enrôlement kala mingi te bakobanda kopesa biso pe bakolancer donc yango eza kozala mbala moko lokola identification d'abord na ba oyo surtout bazwi ba carte d'électeur bakoya ko imprimer biso ba carte d'identité et puis après sikoyo bakosala siko recensement na ba jeune union surtout oyo bakoki nanu na tango ya kozwa carte d'électeur te. Merci maman nakanisi balandi oyo bazalaki préoccupé na kotuna mutuna oyo bazwi eyano na bango. Mais pona nini maman Thérèse ko obligé batu bakende ko voter kaka na place oyo basalaki enrôlement alors que grâce à l'informatique et koki ko sala n'importe où. Justement eloko wana pe tozali ko déplorer yango okolimbisanga mwa français kokota oui tosili kolandela yango po baza ko créer na kati wana ndenge ba machine na bango wana informatique ezali na banque de données wana donc lelo soki nga na keika ka balobi ba koma Thérèse Kapinga bisika nyonso tonga na kozala ekobima eza lokwa passeport passeport tango bisika nyonso tozo voyager ndenge koma passeport avec piste soko komi kaka bazwi kaka bascanner ka passeport wana identité na mobimba ebimi na kati ya écran. Donc nambala ona ba machine yo basaleli biso selon batu oyo ya seni balobi na biso ete ekozala lolenge wana. C'est pour cela même basali ete batu même ba étranger bakende ko se faire enrôler na kati ya ambassade na bamboka oyo bisika bazali po banque de données nyonso tu wana ba kodonner nyonso ekoya na centrale ya seni po tango ekokoma era maponami mindondo ezalati. Merci maman pour l'éclaircissement. Basi ebele baza ba analphabète surtout na intérieur mboka na biso bayebi ko commenter est-ce que na l'ère ya ba maponomi wana mibali oyo bazoka ba fiche wana bazo remplir ba remplir pona bango tout bango bayebi ko tanga te bayiba ba voix na bango te ko remplir fiche na area enrôlement ou bien na l'ère ya maponomi. La ère maponomi mutakende ko remplir fiche te tango tokendaka wana si yo ke net mbala oyo ezaki machine okay kaka bafongoleli yo machine otali elongi ya mutu oyo yo lingi ofini kaka na mutu wana mbala moko billet ya vote ebimi bala oyo pe ba garder kaka même système ya ba machine à voter. Donc na mboka kuna ba na intérieur na biso eza système ba fiche te eza kaka ba ordinateur ndenge sala maka na kini moyen ba yiba ba voix ya bato ezalité. Donc ezali ka lolenge wana donc lokola machine à voter ezali muto oyo ayebi ko tanga te mais quand même akoyeba elongi ya mutu oyo ya ye ya lingi ya voter tangu na koya na talibo na monike oyo eze elongi ya mama Kapinga donc yango wana nde candidat na ngai na fini kaka wana donc bango kutu baza na tina ya kotala ba numéro te bango kaka ba nini bilongi parce que bilongi eza ko défiler net la fois passée tant que tokendeki ko voter to mona kete l'air ba chelio na niveau national bilongi ezali wana balekisi yo tali numéro oyo to elongi oyo nde yango tango ofini wana okay isusu na provincial ofini wana mbalone balobi ke tokokende pe na ba conseiller communaux ekozaka lolenge moko après fiche na yo bimi na mupanzi wana na bilongi ya batu oyo yo ponaki okay kuna okay ko chango na kati ya urne. Merci maman. Yo zali bongo premier vice-présidente ya ANADEC. Osala ki ndenge nini po koma wana puisque na ba poste ya commandement boye mingi na mboka na biso balinga basi bazala te yo koma ikuna nde très bien mutu na wana na ndako zelango penza nakomi kuna ndenge nini mama Deo nakomi wana parce que nazali na ba ambition parce que naza na diplôme naza na mutu naza pe na munoko ya koloba ndenge ozomona nga aliboso na koloba na lobaka be boye na kati ya mibali nazalaka na parti prité nazalaka pe na bobangi te parce que soki ozali na kati ya ba réunion ndenge tukuta na kawana parce que ngata ngana kotaki na kati ya parti nazalaki nanu lokola chargé ya ba femme na niveau ya Kinshasa après ba yeko matisanga na yeko koma chargé ya femme na niveau national paf na yeko longwa wana na yeko koma 3e vice-présidente chargé ya implantation ya parti na yeko longana na yeko koma 2e vice-présidente chargé ya cartographie siko nazali 1er vice-présidente chargé ya stratégie du parti
visibilité donc du parti. ba stratégie na ba visibilité yo sur la partie yo ne moto sala ka inde mutu na sala ka yango et puis liboso na ngai to zape na mwasi o azali ko kamba président ya zape mwasi pe na koki ko lobake comme président ya za mwasi yango pe atie pe vice mwasi parce que seul président zaki mobali yo ninga ko zo place wana te mutu aza atiaki biso ngai na ye aza mobali parce que mutu oyo wana o azali mokambi na biso o azali autorité morale na biso alobaka boy lui ye azali ko croire na mwasi parce que mwasi soki asandimi ko sa eloko asala kango avec toute la détermination yango ya définisaka mwasi lokola une force exceptionnelle, multidimensionnelle qui maintient l'espoir. Donc F wana ya liboso lokola force et lokola exceptionnelle, M lokola multidimensionnelle, M lokola maintenir et E lokola espoir. Donc bisika mwasi azali makasi ezalaka, espoir ezalaka, mwasi wana azali capable ya kosala nyonso oyo mobali akoki kosala. Donc yango wana lobi ezali multidimensionnel, mwasi aza multidimensionnel. Donc soko oyeba pesi yo okamba basi okokamba, okamba mibali okokamba, okamba jeunesse okokamba parce que ozali na ba tout diplôme oyo tangaki na campus kuna 5 ans. Ezali ndenge moko pe collègue no ya mobali afandaki pe na ba wana adiekoli pendant 5 ans à rédiger l'ongona yo mémoire il y a fin d'études yo po sali yango alors différence nini yango ezali po yo zalaka ka sima ozalaka kolanda mibali tozali susu na époque wana te ya kozalaka sima kolanda ka mibali il faut yo moko zala liboso ola ki sa vraiment soki ya solo classe oyo tangaki eza penza classe ya solo na mayele oyo nzamba pesa ka yo na kati ya mutu na yo mama soki na landi yo malamu na kati ya parti na bino basi baleki mibali donc basi baza ebele na nombre koleka mibali comme bino ba mama nde boza likolo et donc équilibre ezali donc 50-50 mibali bazali basi pe bazali donc eza parti mo eza vraiment genré ça reste à vérifier maman na invité yo ya mukolo mususu ya nakoya biso to boya raté tokozwa ba cameraman na biso biloko na biso ya musala to kiti sur le terrain to vivre vérité wana et ko sala pe biso bien maman yo ozali susu présidente et coordonnatrice ya ONG kaka yo ONG wana olobi ezali bongo CDHF elobi communauté pour la dignité et l'honneur de la femme. Communauté pour la dignité et l'honneur de la femme. Donc na kati wana ozoyoka na kati ya dénomination nango déjà ezali pour la dignité na lokumu ya mwasi. Parce que lelo eloko oyo epesaki ngai mayele to makanisi ya kosala ONG wana na dénomination wana ezali parce que naza komona baninga basi lelo oza komona mwana ya muke ya 13 ans 14 ans aza déjà mère moi donc otunie pona nini oza kobota na âge oyo parce que naza na mbongo te soko okeye pa ya mubaya yu garçon oyebisi ke kabela ngata 1000 francs ye akosenga yo nzoto. Alors pour éviter ça il fallait to créer ONG oyo pona ko conscientiser bana basi ko yebisa bango ete okoki kaka ko vivre te au dépend d'un garçon. Donc il faut vivre yo moko nanu na auto prise en charge. Okoki kosala ba keroline na yo, okoki kosala ba jino ya tangawisi, ya marakuja ya nini, okoki kosala yango okokoteka, okozwa 1000 francs wana kutu fois autant oyo yo sepeli. Okoki kosala bilanga na yo, okoki kozwa mbongo wana, oleke obanda kolandaka bana mibali na sima, sikoyo yo na 1000 francs ozuizeli. Nani siko azo souffrir makasi parce que pona koboko la zemi wana eza facilité, pona koboko la mwana eza facilité. Yango komona bana basi misusu bako bwaka bana parce que azomona ke asuki. C'est pour cela biso to créer ki ba centre ya formation pona ko sunga bana wana bayeba ko se prendre en charge. Donc likanisi wana ya lokumu ya mwasi et puis en plus pona éducation ya mwana mwasi. Lero to komona mwana mwasi akotambola na nzela tolo nyonso libanda akolata kamwe loko moko amukuse boy. Après yoko yako crier que non violence faite à la femme. Mais on est comme une violence faite à l'homme. Parce que tant que vous êtes comme une surtout libanda. Moi, on va le temps au total. À ça, on au ticket de poitrine, nous surtout libanda. Donc, les lopes, nous autres, et moi, si,
et comment na réseaux sociaux au mona moi si moko aza ko exhiber banzoto na ye et tout ça aza ko banga lisusu te pourtant ba parents na biso babande côté ya biso ko yebisa biso ke nzoto ya mwasi ezali lokola tempelo ya molimo mosantu. Donc le corps est sacré. Il faut pesa yango lokumu po mutu aluka ko découvrir yango mais tant yo ko tika yango kaka boy mutu akoya akozalaka aventurier akoya kwa yeba yo kaka asimba nzela kende po mutu oyo mobali oyo azali penza responsable akoki kolinga teke akende kolinga mwasi oyo atika ka deja nsoto ne libanda mutu nyoso to azomona yango donc ekomi lokola ba Thompson na nzela na wenze ezotelemela banditi balobi wana eza kilelo na bango kilelo ndezo senga bango bongo kilelo wana kasi yango wana pe lelo mboka ebebi penza mers eza ya ko beba ya kopola makasi lokumu ndenge mwasi azalaki penza liboso angana ondenge to lati boye to couvrir nzoto nyonso mobimba mais eza lisusu penza lelo te eza lelo te surtout makambo ya ba YouTube ya ko bebisa lisusu na ba télévision ba Android so ba téléphone Android lelo ekomi na ba cours ya ba sexualité ya ba nini tout ça et pourtant c'était un sujet tabou. Aujourd'hui, ils ont sujet moko boye, oyo, eza nango en vogue et comme nango modèle. Mundele azana modèle naye à Vivac. Biso to copier mundele aveuglement. Il faut tous aller na makanisi ke mundele pe aya copier pe biso. Pourquoi biso to landaka nyonso? Mama deo nakenda mission moko na île Maurice. Nake na latima puta nanga mibale na libaya mais na yoso ke ba mauricienne wana balandanga ti na chambre d'hôtel nanga po batuna nga na latima puta wana ndenge na kanyango na cravate na kanyango na ceinture comment est-ce que j'ai porté ça donc ils ont fait ça bango plaisir non les Africains et les Congolais vous habillez très bien et tout ça ozomo akenda teki lokumu ya mboka nanga mais soki na kenda ina tumo ba biloko ya boye tout ça là moyen muto apusa na pembeni nanga ya kotuna nga ainazala te donc c'est-à-dire que identité na biso faut ezala identité na biso ezala reconnue un peu partout soki batali uyo boye ndengo za wana bayebi ke oyo eza identité congolaise bakoki ko changer yango te c'est ça. Merci maman bongo ndenge tozokende malembe boye tokende na maponomi nde tobandi na ba enrôlement tosuka na maponomi conseil nini okoki kopesa na ba mama candidate na ba mama électrice pour ba réussir na kati ya combat o tozokende? D'abord conseil ngana kopesa na ba candidate ezali ete candidate il faut d'abord ayeba na kozala na projet de société. Parce que quand on a quitté le terrain pour nous solola na ba électeur, il faut yeba ozala na plan moko boyo oko yebisa bango pour bango ba peso confiance au même plan wana na exécution. Il faut bazala na ba projet de société. Ba ozala te kaka na za posa na koma candidate ba voter nga na bima na kwa sa député kuna na parlement okende kolala ba pongi o bandaka ko lima kamanzaka te ceux qui ba pesio mandat ya epa ya ba électrice et ça pour kende ko lobela bango parce que ngana loba nazaka na principe mo na lobaka une femme en politique la politique va la changer mais plusieurs femmes en politique elles vont changer la politique alors na koyebisa pe na ba électrice et sengeli ba voter ba maman ebele parce que tant que tu as voté ba maman muké mingi tozalaka 52% de la population mais au komona basi na kati ya parlement bazobimaka 9% 11% nesimbalo yeboye eza 12%. Ozomona ke moyen penza influence ya mwasi na kati ya changement ya nini ya société ezalité. Donc aza ko subir dans une pression oyo baninga mibali baza koya nango. D'où il faut ba électrice ba yeba na ko voter basi ebele pour ba yeba na ko sala musala oyo esengeli basala kuna na parlement pour na kolobela d'abord mwasi parce que outai ko poser nga mutuna a pour na koloba yete basi ba analphabète baza ebele lelo basi baza ko souffrir ebele mwasi ko lamuka na tongo ba 5h 4h du matin akokende ko luka nani mapa pour na koteka kokende ko luka mai ko
tango azokende wana baza ko violer banini tout ça. Or soki basi baza ebele na kati ya ba na parlement bako sala ba lobbying ya makasi po ete bisika nyonso tu o baninga basi baza ko souffrir o baza ko bima na ba 4h ba 2h du matin pona bakende kozwa mai ba violer bango te esengeli baza solution ya ba problème o bazoluka. Donc en tout cas conseil ngana ko pesa bango yango wana. Merci maman. Maman, ça t'olandi bien aux alisous sous chef de travaux na ILK. On a ba fonction belé maman. Sikoyo. O sala kandenge nini. Po o sala misala wana nyonso. Na NADEC oza yo vice premier et présidente. Na ONG ozali présidente et coordonnatrice. Na ILK kuna yo lisou chef de travaux. Ndenge nino sala po sala misala na nyonso la mbala moko po s'occuper na bana na ndako. Merci beaucoup. Nayebi ete mutu nyonso tu a planifier ka programme na ye. Ngai na bandaka na ko planifier programme na ngai ya semaine. Soto komi dimanche na pourquoi na fandi na planifier programme na ngai. Nayebi ke soki na ke yelka na za na cours de 8h à 14h. À 14h na koki kobima na luki mwa eloko ya kolia. Après wana nakoki kokende nakomi na ndako na sololi mwa muke na bana 16h 17h nake na réunion politique ezalaka pe chaque jour te ezali une fois par semaine ou 2 fois par semaine selon les besoins ou selon l'urgence. Et après wana nazali na ba réunion na ngai surtout ya ONG ezalaka ba week-end eza plus le week-end. Donc après cours na ozanga bana mingi na ndako te bon omoni bana peso bazotika la bango moko mingi na ndako hein éducation à maman affection à maman bazozanga yango ezalaka pe malamu te. Mais naza na chance parce que naye ko embrasser makambo otango bana nga basi bakoli. Ah bon. Donc na fandaki nanu na bokoli bana nanga pona botaki bango balandani après na bokoli bango ti lelo nga nazo bisoke naza suswata na mwana moko na ndako te. Ba nyonso basi bake o naza na bango bazali ba neveu baza ba nièce o baza na ndako o nga nazo ko bokola. Mais oyo nga na boti bana nanga nyonso 5 mutu na mutu akome pa na ye naza grand-mère ya 8 petits-fils. Vraiment félicitations. Félicitations maman. Bon, sikoyo na ILK wana kopesa cours ngana salaka humanité pédagogique hein? Il faut préparer ba cours que nous kopesa lobi justement ozwaka pe temps nyonso ya ko préparer ba cours que nous kopesa kuna. Maman, net boy na sina sali bambule belé c'est depuis 2010 oyo nas bandaki nanu kozala kosa assistant ya premier mandat deuxième mandat pe na yeko koma chef de travaux après ba publication. Donc eza eloko moko na sina meseni nango na yebi déjà ko préparer ba cours na et puis ba cours ezaka quand même cours wana pesa ka mbula na mbula. Donc ça c'est déjà dans la tête préparation ya cours eza déjà et c'est comme habitude donc il n'y a plus rien à kobanda ko kanisa pona ko sala ngoto donc comment nango et comment nango automatique. Voilà. OK. Maman Thérèse premier vice-présidente ya NADEC. Maman, projet société na binezani. Projet kende ko ndima ozala kuna tout projet société na binezani. D'abord vision ya parti na biso yango nde ya prochanga makasi. Vision ya nationalisme. Le nationalisme c'est-à-dire oza kozwa congolais nyonso oza kovanisa bango esika moko. Donc eza parti oyo eza na discrimination provinciale to tribal te. Pour ceux qui na yebisio ndenge tozali wana vice présidente na biso azali mutu ya Kisangani province orientale. Nga nazali mutu ya Kasai oriental. Oyo parce que tozali na collège de 12 vice-présidents. Donc chaque province est allée représenter. Na bisika lokwa toza de Sikobwe na 26 provinces, toza allé représenter na ndenge ya cartographie ya kala ya 11 provinces. Tozui na secrétariat général, toza pe na ba représentation ndenge wana donc bakoki ko tchate secrétaire général, premier secrétaire général adjoint, deuxième secrétaire général adjoint, basa la bango surtout ya province moko et ça les makaté. Et puis tant on a yekotala d'abord vision plus il y a nationalisme et puis tozali ko pérenniser combat oyo
Lumumba asalaki vision oyo ya combat ya Kimbangu, vision ya Pakimpanvita ya Mzee Laurent Désiré Kabila. Totali ke batu nyonso to wana bayaki na ba vision wana ya nationalisme ya kofanda na kati ya mboka na biso kokende ko luka ka ba edge ya libanda te biso moko tozali capable ya ko se prendre en charge en tout et pour tout parce que bozu ebele eza na kati ya mboka oyo lelo ba biloko oyo tozomona ya est tout ça parce que bazali ko envier bozu oyo eza na kati ya mboka na biso. Pourquoi biso moko tokoki ko développer mayele wana ya ko se prendre en charge de muzalo baki coopération sud makamba coopération nord sud ezate parce que bango tango bayaka baza ko yela biso kaka ba désordre belé soit baza ko ya na ba imposition donc eloko oyo soit coltan yo ozana droit ya kopesa yango prix te yo mukolo coltan bango ne bakopesa lo prix bango ne bakozwa yango bango ne bakokende ko sala produit fini et puis baye kotekela yo lisusu yango. Pourquoi yango wana nga na mona kike vision wana ezali vision oyo nga na sepelaka nango ya auto prise en charge. Il faut qu'un Congolais, chaque Congolais doit prendre conscience de son pays, de la grandeur. Il y a oyo eza na kati mboka na ye pour ye ba ko pérenniser ngo ko kende nango liboso. Toza la bato ngai mama na ko ki mkolo moko te na bimaka na kenaka na bamboka libanda. Mais jamais bamboka wana etikala penza ko impressionner ngai ponga na kende ko vanda kuna libela. Jamais. Ngalo baka na ko tikala ka jam ata mkolo moko te ko changer nationalité. Na ko tikala na nationalité na nga congolaise na linga kayango parce que c'est eza héritage nzamba pesanga nga na bota maki na tuna ki baboti na tona tuna ka nzambe teke na otinda nga wapi do non nga na botami na banjiko kola ba yebisinga ki osala ka congolaise. Alors il faut na linga mboka na nga po yango nzambe nde atinda kinga na kati ya mboka wana donc anazo sala exception hein. Kwa ebele balingi lisusu te bazo kende ka rokende mais tango bakenda akuna misala nini basala akuna toyebite ngana koma potate bimaka okomona penza malili ya grave mwana na yo ya mubali atelemi na kati ya mupepa malili wana miyoyozo bimaye aza wana po basala ka musala ki garde basala musala ya kosala batri wana ya ba poubelle mais bazo futa mamalamu mama mundele apesa ka kotoyo aza kozwa kotoyo akopesa 1000 euros okosala dépense ya 1000 euros ozo comprendre yango wana bazaka na ba mutuelle bazalaka na ba crédit et tout ça pour moi na yo aya kotala yo il faut azwa crédit na banque pour aya ao soka komi awa une semaine 2 semaines biso tokanisa ke bango bazaka na banzeta ko buka mbongo kuna famille mobimba akoya kotala mwana po apesa ye cadeau après mwana tango akozo il faut travailler durement pour na kofuta banyongo wana yango zo mona bana biso ebele bakoma kokima ko yakisasa parce que soka ye akomi lokola fasha Israël lele mutu nyonso tu fois ya kozwilo mais mo ebembe soka kufiawa to benga na batapoto balubu kuna batapoto pe bazo salabo mama baza ko souffrir bana baza ko souffrir mona bazo azopema lisusu te azo travailler na moi na butu mobile yake bakoko sala 1 mois ba mona na katena mobile baza ko kutana na ba métro bosala d'échange à bana donc ayebi ke ngana ko longwa na 8h na kozonga na ndako na 20h 20h wana so 5 minutes avant moi si il faut akoma ya longwe 5 minutes wana po akende pe musala ya kusala butu moi ça sala moi bakozala na congé ta mususu une fois le mois po bakutana mama eza pas stress moko ya kusakana te kuna na poto mais na comprendre te bana na biso soko yebisi bango wana ba mo te ngai ka il faut na koma mikili il faut na koma metango okende kuna pozo mukanda boy po ozala stable eza passe soit okende olinga oya mibali ba okende olinga basi ya bakoko ya mindele po asunga ye kozwa mukanda bango pe basi bayeba déjà stratégie ya batu mwindu ke bayaka nyonso wana po mboko etambola malamu te non mais soki bana na biso bazo sisa ba kelasi bazo futa bango malamu bazo zwa misala malamu baza na poso okende pa mususu po mboko etambola esengeli loboko na loboko esimbana po tokende liboso eza mboka ekobonga na mutu moko te
soko bimi libanda awa omona bato bazoteka bamalewa wana bakozwa bamakasa kwanga baza kokomba bazobwaka na kati ya terrasse ozokomba ozozwa basalite ozosukola basani ozwa kobwaka na terrasse lelo inondation eza partout donc mika mboka na biso inondation mais nani a contribué na inondation wana eza yo après no papa mukonza mboka ya kotalela nga likambo pendant que yo moko ozotondisa biloko kuna ozokozipa terrasse ozolinga kolongola yango te ale papa mukonzi soki toilette na yo etondi yo kobimisa mbula ezobeta ofongoli ale salite nyonso to wana ekende echola na mai ya mbula parce que mwa yo kende kobenga blonko ezate. Et après, mbula soke be nani inondation, onyati lisusu ba mai wana ya batufi wana oyo yo moko bimisaki opepa ki toilette na yo. Papa, biso nyonso tout oza ko contribuer na échec ya mboka oyo. Muto ya ko lobake ngai na za clean na za te. Donc ezaka ba konzité. Ezaka ba konzité na biso population tozali ko contribuer na malheur ya biso moko. Merci maman Thérèse, maman Balobi. Bato belende ba okende enrôlement wana kosala yango bazo kende kosala yango kaka po bazwa ba carte po ba carte wana yango ndezo remplacer carte d'identité mais ba ko voter na bango te bakoki kozala pe na raison pe baza na tort baza na raison parce que ba onyo surtout ba voter eloko malonga esalemité bazo kende lala bapongi ona bazo kende limé ba manzaka na parlement ainsi de suite. Mais baza na tort parce qu'il faut changer, renouveler classe politique. Il faut voter bilongi ya sika, pesa bango na ba oyo wana bilongi ya sika, wana chance. Oui, c'est pourquoi j'ai dit ils ont raison et aussi baza na tort. Raison parce que ba oyo ba kei wana et l'autre côté. Baza na tort parce qu'il faut renouveler bilongi ya sika. Et puis en plus, baza la te ba somba bango. Parce que muta koteka ndako na ye aye po apesa 1000 francs 2000 francs pour l'eau moi ça combien madesu allez opesi e voix lobi kuna ye tango kokende kuna fois constitution na mbongo ale asomba ndako na ateka ki po asomba ba voix na bino il faut population azala éveillée akende nanu ko luka 1000 francs te akende luka polo te mais akende ne ko yoka projet de société ya mutu oyo a se présenter liboso ne lokola candidat nini aza ko promettre po akende ko sala kuna wana ye akozala na droit ya ko surveiller ya ko poursuivre ye soki asali oyo ye ayebaki na ko promettre te mama population lobby moi le bozara nanu bokomi ministre te bokomi député te boloba kabu le bokomi na parlement bokomi na gouvernement bo changer la langage ozoloba bo komi na kuna te nakanisi d'abord naza habitué à population en tant que chef de travaux je suis habitué avec les enfants avec la population je suis une femme publique nakacha makambi ya ONG nazali wana nanjimite ke lelo oyo soki na komi kuna ndena kosundola ONG nanga ndena kosundola musala nanga ya kotangisa pona lingaka ngo mingi nakoki kosundola yango te d'où en ce qui me concerne ngana ko répondre na oyo etalingai je ne pense pas que nakoki ko abandonner biloko oyo ngana bundi pona vandisa yango parce que nazui moi mandat moko ya 2 ans 3 ans après nakoya ko luka suko zonga wana okozonga ndenge ni soko so sumbi na ngani donc voilà wana eza maloba maman siko nde tozo kende na kokoma suka boy conseil nini ozana ngo pona ko pesa na bandeko o bazolanda biso que enrôlement eza eloko moko ya mutuya baboya kosala yango te conseil nous en ngo yebisa bango conseil on ngana zana ngo yebisa bango eza été il faut absolument mutu à se faire enrôler pour à se faire identifier parce que lokola nanu na minute oyo tozana na carte d'identité te olandi na ba idée na ba image nanga na ba ki carte wana soko ke ipo na ozwa passeport il faut d'abord like sa carte carte wana ndeza ko identifier soki ya solo ozali penza mwana Congo de deux soko lingo voyager osala ba business na yo il faut ozala na carte wana yango eza ko pesa accès na makambu ebele na lobaki yango ekoki ko pesa yo posa nani occasion ko sala nyonso oyo yo lingi na carte wana parce que eza ko identifier yo pe eza ko pesa yo lozito en tant que congolais liloba nini ozana ngo pona ba mama ya Anadek to komi na suka émission
Na koyebisa bama kasi ko mama de we umeli olobi ebele ozoyeba te hein. Na koyebisa ba mama anadeke ete esengeli bakoba. Bakoba d'abord na vision wana oyo tozalaka nango ya auto prise en charge kolanda ba vision ya ba icône na biso ba icône oyo ba boma bango pona mboka na biso ba sopa makila na bango pona Congo oyo. Donc biso tokoki kotika bitumba o bango basalaki ekende kaka na poisa boete esengeli biso to pérenniser yango to continuer na yango. C'est vrai que kozala nationaliste pona kubundela mboka ezalaka facilité mais na koyebisa bango bakoba ba continuer kubundela mboka pe ba continuer komi pesa pona musala oyo ya mboka na biso na kati ya politique parce que ceux qui bazali na kati ya politique ebele bakoki ko changer makambu ebele. Merci beaucoup Maman Thérèse Kapinga ndenge ondimaki invitation na biso ya lelo. Nakanisi ezamba la suka tembula sika makambo sika émission na biso lolaka la mwasi ezelaka yo oya na ba idea malamu oloba ba mama ebele oyo baza na kati ya koyeba te bazwaka mwa 1+ na bango nakanisi ebana suka te ba mama o balandi biso lelo na ba papa o balandi biso tokanisi mutu nyonso azwi mwa 1+ na ye azwi mwa 1+ na ye oyo kosunga ye na makambo etali devoir na biso na kati ya mboka na kanisi moko akosala makasi po a remplir yango. Bande ko batali soki bolandaki biso na bilili ndenge bolandi biso lelo tozalaki bongo na équipe technique ya Canal King Télévision boyebi na benga bango les enfants terribles kuna bongo na réalisation tozalaki na Serge Makoso tozalaki na Freddy Takidi na caméra pe Rodi Luadio tobosani pete chef d'antenne Guy Putuna Sumbu bango moto basali ke bolanda biso na bilili lelo nde tokutani na bino vendredi prochain.